CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Eh bien, très chers internautes de votre grand site Congo Dialogue, Yeba Dialogue, chaîne Nabino, il y a YouTube, il peut Sarabino Makambu, pour ressentir Makambu, nulle part ailleurs, rien que dans cette émission, 100% de visibilité des stars de votre humble serviteur Brice, c'est pour Bampo Salam, pour satisfaction dit, et bon Santara Marambo, Marambozande, Awadi, Kuna Marambozate. Pour commencer là, je vois Papa Class, Yende Mokondia Issa, ma solo Western Union, ok, sans oublier Maman Chantal Toumba, disque non piraté. Je vous ai invité aujourd'hui un artiste talentueux, il est digne d'être appelé artiste. Il s'agit bien de l'artiste Milo 50 du groupe Amigo, dont on va un peu causer, donc marabouter ma solo c'est dégâts dit Bazaba Yuma. Eh, Bazaba Yuma. Bonjour, maman. Bonjour, Brice. Maman Milo, to yambio lelo na Congo Dialogue, place Marambo Sali Maka, groupe Amigo en force. Tout le bila, maman Milo na groupe Amigo. Maman Milo, au sein d'un groupe na yo. Il arrive à ndenge nini maman Milo au tamboli na ba coupe délai, lelo oza patronne na kata ya la belle na yo. Il arrive à ndenge nini ya ko concevoir eloko wana ya ko sala mikonzi. Bon, quand on a ba groupe belé, on a rectifié mokié et tonton Brice. Quand on a ba groupe belé, na tamo ba groupe belé té na bandi théâtre. La classe quand ndenge ezalaka et puis on a évolué na ba groupe napso tout ça qui na ya français na tam théâtre et tout on a accueilli un Chicago théâtre mais na télévision na bandaka na groupe Simba et na longo na groupe Simba ndé na ko aider casse on a les érudits à créer les érudits na zaki présente na aida qui est mais zaki groupe na rate zaki groupe na et après, on a un groupe Nangai, groupe Amigo, on a dirigé, ça fait maintenant 11 ans, on a Kumbela, groupe Amigo, na Bananangai, Bamsu Bazali sur place, Msu Babimimboka, Bamsu Babali, Msu Bazube Misala Misusu, Bakei, donc groupe Amigo, Ezo, pour continuer Kaka. Vabu Saina Loba, Likambako diriger, Ezarkaya Makila, leadership, Babota Maranango, Soko, Obota Manangote. Ok, merci Maman Milo 50, présidente du groupe Amigo, a explicité Bino. Donc, pourquoi Maman Milo a poney kaka combo ya Amigo? Expliquez-nous, internautes, na biso bazolanda, pour le groupe Amigo. Groupe Amigo, comment on les appelle yangate bakolo combo ya Amigo bazali, ngape nazo partenir na combo wana, donc ezali club d'amis. Tant aux amis qui est vraiment pour makamon car mikolo na Congo en gros pe na kin ezala vraiment sous penzate tant que tozo kola tozala ki na ba club ba mutualité tozaki na ba groupuscule quoi dans le groupe na biso pe na venu na biso avenue Kama tozali na groupe na biso comme na ngozaki club Amigo. Amigo on a tous un président si Papi Lombard Sepelas bazalaki ba Joy Mongo ba Minouche Kalaba ba Jean-Luc zaki ba Papi Belonzo tozaki mo belé mais baninga presque ba Manene Mandaka baninga presque majorité ba mettre les cassettes bazana na poto en tout cas majorité bazana na poto. Amigo Scott on ngaki to étendre ango to bando sala ba production ya ba théâtre ya ba musique ezaki vraiment la carte ya projet na biso mais to bandi kokola na makamon ndenge ya mboka pe ndenge changer baninga pe ba voyager Amigo ekufaki nango so ekufaki te melala ki po disu to disuda ki ango te mais tozaki mo remoko wana po baninga ba bimaki on a un groupe na bibo na kendo luka kombo mususu po antoza déjà na kombo na biso o eza komo malamu groupe d'amis po tisiko na baninga na tozali kaka parce que tozalaki baninga les amis donc ba muninga so zana muninga malamu koko kabwana te ata distance ezali webi ke tozali musika me bolingo ezali parce que nous sommes des amis yango wana nga pe nazwaki bolingo wana na sangani na bandeko nanga bana nyonso baleka na Amigo na ebisa bango Amigo ezali groupe baninga donc so oza muninga na biso te ozala te
ate okei place nini soko oye toyambaka opose ta mosusu mokomosu okutana na bamosusu balongwa na amigo okotunda bate mama Milo aloba awa eza groupe des amis. Donc ami akbokoko kabana te so bokabana bozali ba ami te bozali ennemi po to za ba ennemi te foto za ba ami. Donc yango wana na tia groupe kombo nango groupe Amigo ti lelo 11 ans d'existence ya groupe Amigo. Groupe Amigo 11 ans d'existence. Papa Pancras yende mokonzi Issa oyoki mama mi alobi 1050 ça a 11 ans d'existence. Mais sikoyo groupe Amigo ce que totali groupe Amigo oyo to banda oyo to yeba na oya lelo bilongi eza yako kesene makasi siko e arrivaka ndenge nini na ba groupe bilongi oyo bazalaka ba oko ko bino ba présidente boko ko maintenir bango te botambola na bango elongo. Non, to maintenir batu ndenge ni parce que biso nyonso yebi théâtre à Congo comment ils ont marché. To yebi comment ils ont marché parce que mutu faut aller na mutu kinaye. C'est mutazo travailler azomona ke salaire exact mbongo ezomona na te. Du fait azokola azana ba ambition na ye, azana ba projet na ye, il faut réaliser ngo ako vanda karaté pour ça théâtre pas mona na TV. Ozo comprendre. Na ba misusu pe etanga matasa théâtre aza artiste te. Akobongane na arte. Donc ezaka tremplin moko esengaki aleka kaka asa théâtre. Yango omona tozo changer bato. Et puis il y a na dobi na uta ko ebisa groupe Amigo ndenge eza toza bandeko o ba voyager ba oya basi misusu babali ya mibali pe babali misusu bazu misala place misusu ya théâtre te. En tout cas nga penda na groupe Amigo eza penda te ke o acteur na moko alongwa ki akekota boye eza penda mingi te mais mingi azana longwa lunette pour na monete bandeko ba mona nga bien te pour un FMI Freddy Mboko la bisinga zo mona ngate na longwa lunette ya on a longwa lunette pour ba mona miss ya na kitoko te pour na bomba c'est comme si miss ya mabe donc bongo bamsu babane na ba chef na ngamsu na zaki ne chef arobase azo sala abala kuta actrice kaka ya Amigo Chantal Bazas ko bakomi na bana mibale na kenda fête wana mariage toza na Rocher abala toza na Goliath aza na Angola toza ba Ira baza na Angola ba Nisha bakenda ba Brazzaville musu bakenda ba poto donc batu babima toza ba Ona bakenda ba poto. Donc bazate loka babimi moye baza na kati ya groupe ezate mais baza ba Amigo baza vraiment ba Amigo donc yango omona ke ba changement pour groupe ekufa te du fait que ngamo mama Milo nazali ngamo fondatrice ya mouvement nazali kolo idéologie azali mouvement ekufa te ozo comprendre pour ngai musala na ngeza art bi na ngeza art donc na sala art na liaka na art moyena boma pe art nanga ezate mais bandeko bazoya soki azi opportunité mosusu amoni ke yango nde esimba vi na ye nakoko arrêté te ozomona nakoko arrêté te mpo nga nazali mokonzi asufula bato te. Ok, merci Maman Milo, te comprendre. Et puis, Freddy Mbokolo, FMI, Makolo ya Mercedes, représentant valable ya bana Lembadi, Ouarobo ya Azayuma dit. Eh bien, mère, tout le Belanano, groupe Amigo, depuis Oyo créé groupe Amigo, et ça lit 11 ans d'existence. Combien de films tu as pièces Oyo réalisées? Et puis, les pièces Oyo réalisées, les pièces Nino Zaramaso Vandi Lobby, film Oyo vraiment. Et puis ça a un essengo. Film vraiment acteur dans Oyo à jouer. En tout cas, on a fait un film ébélé. Depuis que groupe Amigo bandi, on a fait une dizaine de scénarios. On a fait la mise en scène OP et cartonné. Dans le temps, au Congo, nous avons la télévision presque moko RTNC, après antenne Aekoya, et antenne ASOTKM, bon, tout ça, la chaîne ébélé. Ceux qui le groupe na la télévision en tout cas il faut y banambo kamobimba pour batunye so tozaka na ba chaîne muke merci pour na ba chaîne câblée koti biso mo na Congo to na so na combien de chaînes yo mo biso combien so ki 50 so ki nebele donc au mo na batu musu bazo découvrir biso vraiment te ana ba obazo tala biso musu pe na retard musu ba bandi ko découvrir biso au fur et à mesure donc les gens ba film na ça ba maîtresse sous-marine hein na sala ba 1050 ma prophétesse 1050 na sala oyo makila nani na sali koko milo zane nzamba ba koko to sala toi ma mère qui sème les vents un enfant un père
donc film eza ba patois ozoka ba titre ba patois un enfant un père lien maître sous-marine toi maman donc ba film na sala ebele oyo ke ba leçon ba tira ba leçon so na kuta na bango en tout cas ba féliciter ngai loko film oyo film oyo kota yo oyo mais c'est plus ça bo ça ba film ebele o sala ka ba film ça on peut base mais que film oyo munozo ata papa za la bana nyonso akala mona moko boye na mutema relaxa te boye na mutema mona linga ka ebe mingi ke ba film nyonso na linga yango nyonso na linga po esilité na continuer kako ça so la lingi o moko eleka bo ba msusu ya na linga on te donne linga ba film on c'est pas œuvre d'esprit ba film na ngai za plagiat na talaka te film moko bobi ya mindele na zui na copie yango na traduire yango te en tout cas ba film na ngai bana nga ba yebi na bato baleka o ba otala émission ba yebi soki mère azarabi na lalaki na zo mona histoire moko yelingai na développer et puis na expliquer na banzo développer là na développer ba tableau zo ya kaka wana script oza pemeni yo komaka so na lobby on a bois qui koma et puis to rassembler et puis au monde na film et bimi donc nga na plagiat nante mami lobby ye na plagiat te artiste ba star ba président o bazara la plagiat vraiment botika po mami lo senga ta pekisi bino lobby plagiat yango nezo boma et je dis que bien te quoi voilà eza makambu tozo que toujours na masolo o ya masolo nde ya makambu mami lo to komi sikoyo na place oyo mutu ya émission evandi tout le bela monté pour balobi ba présidente na ba acteur na ba actrice et surtout ya basi baye na makamba mabe na kati ya théâtre parce que monde ya théâtre lelo et baby po bana basi to bana mibali ba BBC makamba théâtre baye na kibondumba na théâtre 1050 éducatrice de masse présidente ya migo akolo ba nini par rapport ya ba fi o ba yo boma o bino musala na sekina po question o batuna inga na muninga moko moi si un grand joueur Ndingambote autaki Canada maman Fabi Selele aiki kokunda belle-mère na atuna inga question wana na répondaki ki na zong sa réponse wana kaka ndenge na ebisaki maman Fabi Selele o azana Toronto na pesi mbote omoni kinduma nanu yango moko kinduma eza métier moto baka c'est un métier le plus ancien donc tokotala na tango wakala bandumba bazalaki même na Bible moi si oyo se repentisaka yaki askoli Yesu makolo na parfum en chair apangusi na suki na zaka ndumba donc ndumba penza eza métier moko babanda ngokala et puis sala magazaka na théâtre te mokili mobimba bandumba bazali mais ce qui est vrai valeur intrinsèque à mutu iye moko mutalukarango et puis mutu nyonso tout est atanga mazala ndumba vous comprenez kindumba oyo komeza pona ngai na lobango kindumba na cha Congo eza kindumba nzala donc pas sur mboka et comme si na biso na makambo mabe vous comprenez merci et baby batu ba comme koluka po alia il faut sala oyo eza mabe tamso na miso batu na miso nzambe po alia c'est-à-dire quoi pas c'est côté na mboka misala ezate moi je te dirais que ngana kenda IEC mes amis mes collègues ya IEC ba camarades partout on appelle si binombote ba ebi totangi classe tozotanga classe bakila tozobima toza ba ministre ba PDG l'espoir ezala ki classe ici là moi je me retrouve maintenant heureusement dans un talent non ça na théâtre na fandi tamsusu ezo lukelanga moi mike me baninga msusu bazawa ozo mo ba sai ba cabine tout ba o bazai maye ba msusu ba koma miyibi msusu ba kufi musala ezate to comme ebele na mboka musala ezate ba jeune baza encadré te yango moni batu ba na théâtre ba kanisa ngo eza métier moko facile alors que musala o eza métier moko noble éduquer masse cause leader d'opinion eza jeté oza modèle la société ça va modèle la société donc ba mère ça mabe koko ya côté na bisoté. Mais mami lo ba merci mabe o le bide ko ya côté la bioté mais bino moko nde bozo luka ba fi wana oyo bazana makambo mabe po bozo mona sona zi o mwana ina wana jouera wana na fouté combien donc na zo nga petite wana o alinga oteka face na ye donc na opesa la ngai mutu na opesa na ngai mutu o sala ni makambo
o pesa mutu ni mutu ngo sala ni mutu ngo zana ni po pesa e mutu esa mutu ba pesa ke mutu mutu aza eloko te mutu aza personne aza être humain okoko pesa e pa mutu te aza cadeau te toza ntango wa tipo te o bazoteka to bateka. Mais président Masebe na saki mission président Masebe papi koko que je sali alors baki ba président ba bimakana ba actrice na bango pe ba actrice na bango baza bibilanga na bango donc siko par là yo koloba. En tout cas, je conçois ça mal parce que na vivant en hôtel, na bandit théâtre moukier, na habité bon, baton on a habité sur les bancs, on baza ba yana ba sana ba ina ba Patrick Kikwe, baza siko ba Paul ba Jacques Kassongo, ba Edel qui était la maladie, ba Laurent Domé baza ce qu'on avait États-Unis, biso bando ça musala on a la seule fille to kenetam sous centre en tout ça les 2 semaines to zongi batu bosa tourne bosa théâtre. D'ailleurs, spectacle en soi, ils ont un boutou. Tu vois donc que ça va spectacle à 20h. Boza bobimik le mabokenda sur place ni na wana na 20h bosa spectacle à 22h bozongi ozonga kuta musu ba 23h na tout le monde a muké. Tu vois. Un président, un leader aza mutu na charisme, pas respectueux. Bana bakoza bilanga na ete po baza bakoza bilanga na ndenge nini malade ezali makambo mabe ezali yo iba fleur eza siko na mokilio yo bana baza babilanga na meto okufebele wana ekoma sida wana eza faux débat et puis na mona wana ezaka bato libanda oyo bani baloba mais eloko tokoko zongela pona oloba ke moi si nyonso alekaka na télévision na bilili boye bamona eka aza exposé même mobile na azaka na kubanga biki moi sangaza kitoko te bato moi nde totala na caméra bo nde na otala na caméra bo batu combien bakomona ngai mibali combien tamsunga gua mibali tamsu 30 ezanga lokwa na mona na bilili 30 wana sko nalinga mosa munene nalinga mosa mwinda nzela minyo neti milobo namoni a déranger nga mususu palinga pona nini na bimai na télévision mais bangwana nyoso tu ata milongo za tracteur ata za majuriste ndeka tu bande ko finga baninga ba Iveko ozo mbala ngo nyoso te Iveko tu bande finga Iveko so za ndumba eta Iveko wana bande ko bayebi biso ba série 7000 mo bikande to zalaki pour dire que moi ce soit vana na ndako batu ba omona ete akuta na kata msu na nzela na mutu alingaka guya ye asepelaka na ndenge mwaso na za abali ye ube bafandi mais yo sikoyo batu wana baza siko ebele maintenant quitte à toi maintenant oyo bako se décider place siko intelligence a mutu salaka parce que mutu aza nyama te po tambola na instinct eloko nyo se tinja ke non mutu aza na intelligence comme mutu ana intelligence so ba yeli 30 Ndiye tokoma na biso pe kondimela Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur te bike so kozana problème yebisa ye relaxa so moni batu ba yebele kota lo sambo yebisa nzambe akoponela o po ya pesa ya mabete siko mabesi ko lero yo ba 30 wana ba yo kandi siko bango nyonso tu ozwa bango lero ozwa bango nyonso tu tamba okena bango bayina monka basali o fale basala bake yango moni kindumba ekoti na musala o mais artiste une comédienne pozo mbali fumbala ngwazala yo zo mosi obat ba omone des milliers de personnes ba omona siko yo moko zo o encadre azaka ya yo moko il faut zambali il faut biso be artiste il faut to zo rapé mibali ti mbali nyoso ba kamba na biso te faut zo rapé mobali la romaka mobali wa to ba star yo so mona nani ba star na biso ba star américain abana mbali moko boy so kindenge nini ozo comprendre biso pe photo za na to zo pe ba renommer ba tout mibali na biso baza mibali na biso baza ba renommer donc so za mbali artiste mi sepe la posa renommer wa mobala star ko betela maboko mais vraiment na ebite vraiment o betela même maboko te vraiment il faut sepe là moi so bato ba omone bato nyoso ba olula mais yo zui akomi ya vanda na yo yo mobali na ya atika ko sepe là Fodi Mbokolo bakolo Mercedes Gova riche parmi les riches dit maman Milo Sengata lobby il est vraiment pour ya vraiment il faut masolo pour y takasa mutu za koni aleka poto na miso za tombe mamilo za na makambo donc chez la Kabengele chinois na pesi mbote makasi bala tembe chez la Kabengele mobala tembe
chez la Kabengele Mobali à Tembe, Bapesio Mbote pas 1050. Et là, je salue London, Maman Karine, place de Vanda, dit Makambo, Montakangi, Kina, Kangi, Masasa, dit, aussi Poto Yako Vanda, ou classe, Rolia, Bandi. So, tu peux te aller Vandi chez Karine London, où y était, hein? Maman 1050, à l'objet en Odi, Yako Vanda, pas ya. Karine London, ma solo, Zadi, ma kosu ya chou, bachara pomme de terre, dit, Nabuna Binoguna, dit, Yangone, ma solo, dit. Et Maman Milo, nous sommes vraiment presque à la fin de notre mission. Bayoki, Maman Milo, Nenga Lobby, mais Maman Milo, il faut. L'artiste ne meurt jamais, avant de continuer, il demeure toujours à travers ces œuvres. Maman Milo a profité à Zali, à cause de la toujours. Donc il faut. Boyoka, Maman Milo, moi, mon quai. Bayoka, Maman Milo, moi, mon quai, moi, loco. Babi, artiste, après Sarah Oyazanango. Aropia on lipate quoi, aropia on ngoubate di, aropia sur ma kambuka Oyazanango œuvre d'esprit. Mamilo, 1 minute 30 secondes, Bayoka, Kamuki, on s'est pris ça, dans le côté Bazulana. Après tout continuer. Naebite sono lobani. Naebite to vanda ki kakawa. Abisenga ki toilette se soulager. Nabimikala na kutia kwe. Nasimbi kututamela ta sikena ete sikene vanja na bomi ete. Nasimba ki ete. Nazoba vérité. Papa, tout vanda ki, tout zomela. Alobi, Zambi, nalobi nati lipozo ntingi nazalanga kwande fiti. C'est quoi ça? L'âme de crocodile au bimisi au foutre ma peine. Merci. Eh bien, Benson Patrick, Président Patrick, c'est fini. Maramboza, Maman 1050, Azam Mystique, le sentir naturalisme, Yama Solo dit, Azam Mystique, Azam dégage, je salue bien. Ah, Papa Classe Yende, vous soutenir Maman Maman 1050, Azam Marambo. Maman Milo, Moussala Kitoko, Oyo Yebi, Batuba Betty Maboko, Sepeli na, moi, Loro Moki, au salut vraiment, sentir Maman Milo. Apesi bango meilleur d'elle pardon donc to ngana sepeli faut Maman Milo ozali oza mwasi ozo kamba mibali ozana makambo mibali bango yo artiste bon to peut-être mona bango pe kaka ba chef bon Bwisco Banga Edwin c'est ma joie artiste comédien au groupe théâtral Amigo to biso to kambaka ba quoi au Kambara, bon, na pesi mbote na batuto balinganga, na pesi mbote na Charlotte Kabasele, maman Nerdene Nice, na pesi mbote na Krioni Chibangu, na Chibangu, Lorette Mizumu, Laetitia Longa, Linda Liombo, na Bosanité Terrasse Tobe, sans oublier Rolibo Sissa, Nama de Kawara. Ok, merci. Ouais, Bwispo, bah vraiment plaisir à Kitoko Pena et Roman sur les lots, vraiment. Je réponds au nom de Story Lova. On Camara et on a mère Betty c'était dans Basoda quoi. On a profité pour napper sa moto na nga na vie na nga superstar de Gabio. Ya yo yango e petit na nga Discord, sœur na nga Joël, exaucé babi Mundele. Ya yo yango e maman exaucé banini Tatiana Bomina Alugo. Ouais, merci. Ouais, merci vraiment bon poto donc on ninga yo boy kaba comédien Giles fils de Paris mon aboya poto 6 fois. Il m'a déjà mis le 50 déjà baptisé quoi. Mais pour nos accords un grand T donc na pesika mbote vraiment ba faille na tout balinganga. Wana moni yemoko salon nato ba mokanga chez nato ba mokanga na kata Chine wana ba chinois ba sala ka suki pa na yo. Mimi dume na kata Allemagne na Bundes. Bosanité velanga Yves Mavambu na Allemagne. Je reste bien na Rwanda. Ok, merci. Je reste binda na Petrongol to kudibanga na Je reste binda na kata Petrongol. Jiren Sibila na Luanda, na staff chemin de fer na Petrangol. Donc il na Petrangol. Katsana sou mer la ngafeta d'amour. Ben balobi artiste basike la raye micro te posa tiki micro eza matata. Mère ozana ara makasi bénéfice nini avantage nini ozana ngona musala oyo to eloko ni des avantages nini ozana musala. Biso moto banda lo baso toza envie toko mone belé toko yoke belé
tokosala ebele mpe tokosimba ebele donc nana esili te toza kaka ozomona poso moto alobi oyo nazwa boye ekoki te motu nana azwa oyo ekoki te mais mpo na nga théâtre eloko epesanga na vie elongola ngai complexe elongola nga complexe efungola ngai horizon bon horizon efungola nga epesa ngai facilité efungola langue na ngai nakoma s'exprimer facilement devant les gens donc na banga sute complexe elongwa et puis nakoma omona toute vie et vie quoi makambo nyonso ya vie namona neti ekomaka théâtre so leo na le namoni onka théâtre soki leo na le te namoni ke batiaki coupe lelo ngai ndenge naza na coulisse tu oyo eza scène oyo moto akosala excuse eza ta mosusu Edwin donc soki lelo ngai nazwi mbongo eza siko rode na ngai nakondi to bakaka monde mokili eza nango esala spectacle moto na moto akokota na tourne donc théâtre mpe ekolisi nga ekomisanga 1050 so na sara théâtre te me nakoma 1050 te so na sara théâtre te me ta mosusu nayebani te na ba Julie Mwadi Julie Mwadi be ya mwasi ya Timon wa tokemba mona ba remerciement pour na moi vitesse bamba yango na oloba ti donc théâtre eza bien moto ayebisa bino te ke théâtre eza mabe mosala nyonso eza malamba be il n'y a que des sortes de gens il n'y a pas un seul métier nyonso eza malamu cordonnier oyo aza mayele akosala lelo aobamba sapatu lobi asali cordonnerie na ye marconnerie na ye akomosala banani chauffeur receveur oyo ayebi mosala na ye lobi okomona akomi chauffeur azalaki osala na mutuka mutu lobi asombi voiture na ye aémerger c'est comme ça la vie faut to émerger ozomona bisa lelo ta mosusu oza na site ozosala na site ta mosusu site na yo te oza représentant site moko boye lobi omona okomi mpe na site na yo lobi ofungoli télévision normale oleki eza na YouTube lobi okuna osala makambo mutu fo émergaka lelo nazalaki moke nazalaki na tamtam lobi nakomi na groupe Simba lelo nakomi na Migo nakomi na groupe nanga ozomona mutu fo émerger yango tokangaka vraiment bato te artère soka se sentir ki akomi capable alingi ye pas émerger so azane leader nango okeye na ye me mosusu amona navandaka place oyo eza nango bien nango vivre naosala nanga mosala mpo abone mpe ta mosusu babambui mpo kosala groupe eza mosala mpasi eza ambuye mutu mpasi yoyebi yo mpo omekaki oyebi nde esalaki donc yango wana napesi mbote mingi ya bamasa nanga nyonso tu ya cour de grand awa toza na Luce Mupengi toza na Bijou Bofasa toza na Mira Lionzo ma copine na kati ya bapanama mwana panama Mira Lionzo bambote mingi Chantal Muteki ma copine aza na Foyer du Sud Claudine mwasa Mwindu liwala aza na Londres napesi bango mbote napesi ya nanga Nathalie Koko mbote ya nela mama Pasteur na Londres mbote Igeyonga donela Yonga mwasa Pasteur puya Igeyonga na pese bambote mingi Karine Kaya babi Karine Kaya est-ce que babi Karine Kaya donc eza Karine Kaya quoi na pese mbote mingi na France baze bele elenga na bosana ye bakoko bosana ete comme na Brice Mokwanga babi Brice Mokwanga soko ngoyo ka guya mtabaneti ole na India na India donc et pas na staff na Paris ndoko yoka guana donc Brice Mokwanga na femme na pesi bango mbote mingi ya na Mermance Mbumba na pesi mbote Albert Makelele na pesi mbote na pesi Alpha Bokole mbote. Eh bien merci Maman Milo apesi à se féliciter à Boaz apesi batunyoso oyo balingaka ye nous sommes vraiment à la fin de notre mission mbote to katinga BBC Gigi Bokole na pe ona masana nga Gigi Bokole Gigi Bokole do masana ngai Gigi Bokole na pesi mbote ebele ba bisou ya trop place azali Gigi Bokole Sheila Nasina lobaki Jacques Mputu azakuna na pesi mbote kama na ba Joy Mongo bana amigo nyoso na ngai bisaka bana amigo Mikonyo ce sont les qui des missions dans l'oba. Pourquoi groupe langais amigo? Pourquoi tous abami? Amigo o azali, o yokanga place sur azali. Na mon 10e anniversaire, tu raté ko sala ngo ba contre ta mo sala make. Nazo ba matanga, mama kufaki, ba malade et tout comme ça.
retour tonto sala 12e anniversaire pour 11e yango déjà zoleka 12e anniversaire pour na okende Luanda bana Luanda déjà na ozana bino na même na memela bino pièce ngai kwanga échantillon bobo déguster yango boko sepela na okoma Luanda bana Luanda nyo sapesi nombote ba avec Luanda ife koya ponga na okoma yo kaka 1050 kilo abi ya mama 1050 dona ya ba mama mo ba mama nyonso ngai yana ba donc le na mama kulutu donc c'est artiste nyonso ya Congo di mama nyonso tu ya Congo ba artiste nyonso ngako yana bango donc ngai ya mama milo nabike lokoma kuna ba Luanda boya mbanga maboko polele po bino bosenga kinaya nazoya kuna na makasi ya buli na ndeko na ngai Guilain Boble nazokoma kuna donc mbote mingi ba oba émission na bino o mami la lobby soki sepeli siote numéro na ngai yango obenga ngai to solola opesa ba remarque soki makambu na sali o sepeli na ngoto bien na lobby ezo sepeli na ngote obenga na numéro oyo 09 90 94 23 54 na bandeli 09 90 94 23 54 merci. Yaya ba mama mami lo 50 lobi ata yaya ba mama nyonso artiste nyonso oyo jouera yaya na bino mama kulutu quoi dit mtobo yango aza yuma dit. Eh bien merci, nous sommes vraiment à la fin de notre émission là. Je salue et je resalue encore Alain Pouba yaya yuma solo dit non Pouba na katia Allemagne, Matoswana et Yamonde Sala Rassou Makambo. Tonton Christian Bayo, merci bien Patou Pouba, Mimi Pouba, Janine Pouba, toute la famille Pouba, je vous salue vraiment, vos alliés, vraiment. Et sans oublier, mon vieux Patrick Loleka, Nakatia Issa, il vieux tombé à Rakati, Yoyebi Masolo, ne pesa Ramasola, vieux Yangwana Masolo, nous sommes vraiment à la fin. Natiki Bino, là, Nabosadité, Alberto, Anthony, Fisto Imongo, Joey Mongo Bino, surtout, Judith Tikou. Moi aussi, il y a Pembe, la Katia San Francisco, il y a Zamistik, Laetitia Ndombasi, merci. Et sans oublier, Maman Francine Ngembi, Congo Dialogue, il y a Makambo. Le grand réalisateur, Christian Motoyo, après ça, Image Kitoko, Bomouna Makampe, Bosantaka, Bobela Radi, votre humble serviteur pour sa satisfaction. Maman. Et aussi ici, merci. La bonne gang n'a pas salé que n'a pas été mis dans l'oleka, Bambote Mingi Pati l'oleka, Jano Bissole. MC Diglo Iseko la naka bango tout na kati États-Unis Julie Binonio son na kati ba States bambota trop quoi Papitis na mamitis na kati mikili bango so bazali makambu eza makambu président Patrick merci Mina Loleka oyebi masolodi oyebi masola yango ne masolodi Gova riche parmi les riches makamunde yango na Freddy Mokolo makola Mercedes Patou Pouba bango nyoso Freddy Mokolo merci. C'est bien, merci. C'est parti. FMI. Bye. CongoDialogue.com CongoDialogue.com